Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. En tout cas, moi, votre humble servante, Maman B52, je nous dis toujours que vous servir, c'est mon devoir. Voilà pourquoi quand il y a des nouvelles, je ne manque pas pour venir vous informer. Ma grande famille, je suis très attristée par cette vidéo que je vais nous mettre. Étant que parents, la famille, nous devons, je dis bien, veiller sur nos enfants, s'il vous plaît. Maman, papa, veillons sur nos enfants. Je vais vous mettre une vidéo, il y a une petite fille de moins de 15 ans. Je cachais, il y a deux parties que je cachais. Tout au long de cette vidéo, vous allez comprendre parce qu'il y a une dame qui vient de nous expliquer. En tout cas, ça m'a fait trop mal. Je me suis dit, j'ai aussi des filles parce que moi, je suis mère de filles. J'ai des filles, Seigneur, protège nos enfants. Mokili ezo kende wapi. Mokili ezo kende wapi nzambe nangai. Nayoki motema pasi, nayoki motema pasi. Pourquoi? Suivons cette vidéo. Laissez-nous sur les commentaires. Boutique la biso ba commentaire. En tout cas, nzamba sunga biso. 21e siècle oh nzambe kaka. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les liens, ça nous fera énormément du plaisir. Et mbote bandingami bandeko et alerte et pas la baboti ba mikolo leki surtout la banda TikTok c'est que j'ai parlé trop et pas la baboti pour nous veiller sur banana biso par rapport à l'éducation et tout est bien en gros technologie et même si vraiment bana makasi et n'amboko na zone Angleterre ba uté au sala review dernièrement statiquement et la baloba bon ezala bon ouais moi on a passé statique vous comprenez kaka comparer ba période et cerveau ya bana intelligence ya bana développement ya maele ya bana et par rapport à ba période différente alors ba miko comparer ba réaliser que et upgrade maela bana et diminuer topé et kiti na place mata donc trop téléphone trop laptop trop nini ezako baby sabana ezo sili samaele trop game trop kobeta beta ba game que Dieu nous aide moi ça un peu facilité et ça facilité parce que na logique tu ne seras pas là 24 heures sur 24 heures ou la ndramona na sima azo sani na zo sala oui c'est vrai on contrôle on surveille bon il y a un moment il faut que là c'est très important. Alors bana lelo technologie avec la technologie c'est compliqué. Nalina soit 30 ans trop té na vidéo parce que nana ba émission bela au sala donc vidéo na au sala faut de la moins de 5 minutes, plus ou moins 3 minutes et parce qu'il faut na ça la vidéo et belé depuis semaine parce que vous constatez na celle pendant la vidéo trop té na ça vraiment la vidéo belé faut na sala. Alors bande go belé certainement ba mon image oh il y a une petite fille de moins de 15 ans. Comment on a eu moins de 15 ans? Surtout dans la pote de Bakole Laka. Par rapport à âge à pote, dans les plus ou moins 13 ans. 12-13 ans. Ouais. Bien cassé abîmé ma belle. Ma belle, on peut pour moi, ma belle est lignée à moi na moke. Et moi na wana saline. Moi na wana. Zuimboa. Mboa. Bamboa o ya mikuse wana bazabilonge finana boy. Boy bi bango no. Bamboa mikuse bazabilonge finana. Ba bulldog te. Bon, à cause un peu bulldog, ba bulldog parce que ma bé makasi. Mais ça na ba misusu ba fond. Bulldog aza mo mukuse mais a tonda boy. Aza bulldog ya mo munene mais ba o wana baza minene makasi te. Baza pe mo ko tonda mais penza te. Baza mo mikuse. Et puis le finane le mukuse boy. Azu mbwa wana. Mbwa na yeso pe mbwa na bango. Azo lécher. Azo lembola ye. Mwana ya mwasi alongoli jip na yeso ki nini ya bilamba na ya se alongoli yango atomboli makolo en l'air azui mbwa a placé na Jérusalem bo comprendre moi autant comme on ezate na za coach Ben te wa autant ba komba ma be wana na miso bat bayoki azui a placé mwana na lieu saint penza lieu très saint même azui mwana Jérusalem nyonso afungoli azui mbwa za ko lembola e ye moko
aza ko mi pesa bilengi aza ko simba mabele na ye po aza ko baby selongi azo ka bien makasi na âge wana s'il vous plaît azui biloko wana wapi azui yango na réseaux sociaux azui yango na internet ayebeli yango wapi mbwa ke no lembola mutu babiloko mindele babiloko mindele basala yango mindele mingi bomona soki ya bakoko o bazana na bambwa na ba koko wana zaka na mbwa na ye koko wana tambola na mbwa na ye bamibali na bango bambwa wana bazaka bamibali na bango voilà balembolaka bango mwana na zui biloko wana na âge wana s'il vous plaît. C'est triste, surtout pour ses parents, parce que vidéo na soki ke ba autorité mboka ba moni on a été salemel na mboka nini ba ko botola ba boti na ye et puis soka zana ba leki ba ko kende pour amona mukazo mona na moins de 15 ans na bimbula nete mais comment elongi na ya amona muke ami pesa bilingazo en wapi na ba internet na ba réseaux sociaux. Chers parents, to surveiller kabana s'il vous plaît, to ver na bana azotala nini azolanda nini ba camarade nini akotoyaka très important na yebaka une fois pour na chiter ndeko moko to yebani auta ngola ye na bana na ye alors wana bana bana na école primaire s'il vous plaît le basi bakoli penza comme déjà certainement majeur moi na je crois na ba 5e primaire. Oui, moi, on a fait ça dans la 5e ou 6e primaire, dans les plus ou moins 10 ans. 10 ans à âge. Abimou comme sousou, moi, na ya ebisi maman, na ko so email, pesa un email d'adresse adresse na yo. Tellement maman zali concentré na maman, na ko sala tout nie pété pour na nini. Azu email a pesier. Tant a pesier, maman pa ebi na été. Nzo rende mwana akendaki ko naviguer na ba site ya ba film ya mitakala mais ya ba dessin animé do ba dessin animé ya ba film mitakala ezala pemba liboso ngana yo kango mama pa ebite mwana koti abandi otala ba film wana ermo kandenge ezala kaka esprit présence d'esprit akia kota boy osu biloko wapi ono camarade na ye mutu apeseke site wana ya mutu mundu to mondele ya mundele camarade na ye ya mundele atala ba film wana na âge ba 10 ans s'il vous plaît tala ba film wana siko azu apesi site epse no so komi na ndako beta site oyo et tellement pona ko accéder ba site wana singa email adresse parce qu'il faut za mukolo faut ba majeur ndake singa mama pa ebakide nana zala de fois bano maman na ko so email o ngosa na ngo nini o kazo seka bon bango za plus pour na ba game ils ont ba game so za payant et c'est un temps so faut cha email et puis peut-être il faut connecter carte tout ça et o ka temps so pour na ba game on so on te email les até comme baza na ba téléphone na bango bo utiliser ba email na bino za ba nini na bino wana parce que wana na dit que za ba mbongo te za ba connecter na ba nini te bref c'est ça. Et chers parents s'il vous plaît, veillons sur nos enfants. Et ça peut ça passe si mais que voulez-vous? Et babo il y a moi na ba ko sambo certainement. Na habité so aza congolaise parce que ba blanc mingi ezala so e ko na communauté songolo c'est que mingi ba 90% ezala ke azala ya communauté wana. Bon il se pourrait azala moi na biso ya congolaise donc ma mingi vraiment. Peut si passe moi za ko lembole na se tomboli makolo likolo azui maboko simbi mabela za ko yoka bilengi. Siko babilo abona ko loba ngote so na loba ngono yo olinga ngondo mingi to olinga mamba salité mingi un moment il faut être intelligent na yo kanda pamba bref na suki wana. Merci, partagez la vidéo et mbote bandingami bandeko et alerte et pas na baboti ba mikolo leki surtout na banda TikTok c'est que j'ai parlé trop et pas na baboti pour na veiller sur bana na biso par rapport à l'éducation et tout est bien en gros technologie et même si vraiment bas makasi et n'importe qu'on a en Angleterre bah au salaire review dernièrement statiquement et là bah le bon ils allaient bon ouais moi on a passé statique vous comprenez caca et comparer ba période et cerveau ya bana
intelligence ya bana, développement ya mayele ya bana. Et par rapport à la période différente, alors bah miko comparer réaliser que upgrade mayele bana et diminuer topé et kiti na place mata. Donc trop téléphone, trop laptop, trop nini. Ils ont baby sabana, ils ont sili samaele trop game, trop kobeta beta ba game. Que Dieu nous aide. Moi ça un peu facilité. Et ça facilité parce que la logique, tu ne seras pas là 24 heures sur 24 heures. Ou là, on a un ciment. Oui, c'est vrai, on contrôle, on surveille. Bon, il y a un moment il faut qu'on ressemble là, c'est très important. Alors, la technologie, avec la technologie, c'est compliqué. On a 30 ans trop de la vidéo parce que dans la émission Bella au sala. Donc, vidéo, on a aussi l'effort de moins de 5 minutes, plus ou moins 3 minutes. Et parce qu'il faut dans cette vidéo et bien depuis semaine parce que vous constatez dans cette vidéo trop tôt dans vraiment la vidéo belle fond dans salle. Alors bande gobele certainement mon image. Oh, il y a une petite fille de moins de 15 ans. Comment on a eu moins de 15 ans surtout dans la pote on ba coller là par rapport à âge à pote dans les plus ou moins 13 ans 12-13 ans. Ouais, bien cassé abîmé ma belle on peut bon ma belle est lignée à moi na moké. Et mwana wana sali nini mwana wana zui mbwa bambwa oya mikuse wana baza bilonge finana boy boyebi bango no bambwa mikuse baza bilonge finana ba bulldog te bon akoza pe bulldog ba bulldog baza mabe makasi mais za na ba misusu ba fond bulldog aza mo mukuse mais atonda boy aza bulldog ya mo munene mais ba o wana baza minene makasi te baza pe mo kotonda mais penza te baza mo mikuse et puis elonge finana elonge mokuse boy azwi mbwa wana mbwa na yeso pe mbwa na bango azo leshe azo lembola ye mwana ya mwasi alongoli jip na yeso ki nini ya bilamba na ya se alongoli yango atomboli makolo en l'air azwi mbwa a placé na Jérusalem. Bon comprendre moi autant comme on les a dit. Na coach Ben était ouais autant ba combo ma be wana na miso bat bayoki. Azu a placé moi na lieu saint penza, lieu très saint même. Azu moi na Jérusalem nyo so fungoli. Azu mbwa za ko lembola. Et ye moko aza ko mi pesa bilengi, aza ko simba mabele na ye pas ko baby selongi azo ka bien makasi na âge wana s'il vous plaît. S'il vous plaît, azu biloko wana wapi. Azu on a réseaux sociaux. Azu on a internet. Aibeli yango wapi. Mbwa ke no lembola mutu. Babiloko mindele. Babiloko mindele. Mindele basala ngo. Mindele mingi bomona soki ya bakoko. O bazana ba mbwa na ba. Koko na zaka na mbwa na. Koko na tambola na mbwa na. Ba mibali na bango. Ba mibali na bango ba mbwa na bazaka ba mibali na bango. Voilà, ba lembola ka bango. Mwana na zu biloko na mona age wana s'il vous plaît. C'est triste, surtout pour ses parents, parce que vidéo na soki ke ba autorité mboka ba moni on a été salemel na mboka nini ba ko botola ba boti na ye et puis soka zana ba leki ba ko kende pour amona mukazo mona na moins de 15 ans na bimbula nete mais comment elongi na ya amona muke ami pesa bilingazo en wapi na ba internet na ba réseaux sociaux. Chers parents, to surveiller ka bana s'il vous plaît, to ver na bana azotala nini azolanda nini ba camarade nini akotoyaka. Très important na yebaka une fois pour na chiter ndeko moko to yebani auta ngola ye na bana na ye. Alors wana bana bana na école primaire s'il vous plaît le basi ba koli penza ba comme déjà certainement majeur. Moi na je crois na ba 5e primaire. Oui, moi na on fait ça dans la 5e ou 6e primaire dans les plus ou moins 10 ans. 10 ans à âge. Abimu comme susu, moi na ya ebisi mama na ko so email, pesa na email d'adresse adresse na yo. Tellement maman za concentré na maman na ko sala tout nie pété pour na nini. Azu email a pesier. Tant a pesier mama pa ebi na été. Nzo ande mwana akendaki ko naviguer na ba site ya ba film ya mitakala. Mais il y a ba dessin animé. Dans ba dessin animé, il y a ba
ya ba film mitakala ezalaka pe mbali bosonga na yo kango mama pa ebite mwana koti abandi otala ba film wana moko ndenge ezalaka ka esprit présence d'esprit oh akia kota boy oh osu biloko wapi ono camarade na ye mutu apeseke site wana ya mutu mundu to mondele ya mundele camarade na ye ya mundele atala ba film wana na âge ba 10 ans s'il vous plaît tala ba film wana siko azo apesi ye site epse no so komi na ndako beta site oh et tellement pendant qu'on accéder à site on a email adresse parce qu'il faut ça mokolo faut pas majeur ndake senga maman pas ebakide ngana zala des fois ba no maman na ko email o ngosa na ngo nini o kazo seka bon bango za plus pour na ba game ils ont ba game so za payant et senga tam so faut email et puis peut-être il faut connecter carte tout ça et o ka tam so pour na ba game on so on email les até comme baza na ba téléphone na bango boy utiliser ba email na bino eza na banini na bino wana parce que wana na bi ke eza na bambongo te eza ba connecter na banini te bref c'est ça. Et chers parents s'il vous plaît veillons sur nos enfants et ça peut ça passe si ba marambo boy mais que voulez-vous et babo ya mwana na ba ko sambwa certainement na ebite so aza congolaise parce que ba blanc mingi ezala so e ko ina communauté songolo c'est que mingi ba 90% ezala ke azala ya communauté wana. Bon, il se pourrait, azala mwana na biso ya congolaise donc ma mingi vraiment. Pesi passe, moi za ko lembole na se. Tomboli makolo likolo azui maboko simbi mabela za ko yoka bilengi. Siko ba bilo abona ko loba ngote. So na loba ngono yo olinga ngondo mingi. To olinga mamba salité mingi. Un moment il faut être intelligent. Ta. Na yo ka kanda pamba. Bref, na suki wana. Merci. Partagez la vidéo. Bonjour, salut à tout le monde. Voilà, nous sommes là pour votre service Gédéon Electrical. Oh là 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 là. Vous êtes en Afrique du Sud, Cape Town, Johannesburg, Durbanville, Pretoria. En tout cas, contactez-nous. Le service sera bien fait. You are in Cape Town. We welcome to help you with your work, electrical problem. Our service are electrical, construction, domestic, commercial, industrial. Voilà. Tozali wana pona ko servir bino. En tout cas, Gédéon électricité eye pona ko salela mboka. Awana Afrique du Sud. Musala na biso ezali to misala na biso ezali kusala électricité, kosala construction, kosala misala ya ndaku, oza na posa ba installer yo DSTV, oza na posa ba salela yo misala nyonso ya ndaku olingi, oza na posa ya industriel tozali wana pona ko servir bino. Le numéro est là. Contactez-nous sur 061 061 encore 99 et puis 51. Gédéon Electrical, le service pour le peuple. One call, just one call, we will be there to serve you guys. Notre service est tellement bon que vous n'allez même pas y croire. Le Gmail c'est gedeonelectrical@gmail.com. C'est ça notre email adresse. Si vous voulez nous contacter par email, si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, n'importe quel genre de travail que vous voulez que Gédéon Electrical Service puisse faire pour vous, contactez-nous sur 061 061 99 et 51. Merci beaucoup et nous vous souhaitons de bienvenue. Nous sommes là pour votre service. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'était là, moi votre humble servante, Maman B52, la mignonne officielle. Et à la fin, vous allez voir M. Gédéon qui est là. Voilà, il est là. Na évité vidéo oyo ernimeko koma et comme la bino
ezali Mama Joséphine, Mama Zozo, na yelibino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité. Santé eza na prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bongoli yango zero. Lobezala kina 10 senado yo bongoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.